awa yo bandi guerre na moto ateka réputation oyebi ba fort Karine en bando sala yo zo mona le rose détruire réputation Karine oh Karine réputation c'est beba attends le bala na ba buladoc et kene wa et c'est ko saleni mais si ko Karine elle va travailler pour te détruire ou rejoindre na liste wana ya baso baza tina te abebi sa réputation na yo conseil na zaina okayangwana. Place à passe ma casse. Liwananga c'est tout le monde internet mobimba. Tout le monde te. Mais nous sommes batikali bazaki pour waneza liwananga. Vous comprenez? Siko mokili tellement à tour nzamba rané juste et la Chine pliera la mort de Karine. Regardez nzamba humilié na meilleur ami na pendant 10 ans. Vous imaginez comment nzamba humilié moi sur. Alukele munguna musikate. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar. Sur des magnifiques plages, une vie de rêve dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Il y a Tokundola Vérité, il y a Top Média Télévision, émission P, beaucoup de mon ya Kolandango et pas il y a Sarah Tola Télévision, Bipa Iboni, concert Nangai Sarah Azalaka. Je pense décoration Oyo, Bisika et Fandeli Ngai Tadingala pour comprendre était Naza déjà bongo nanda il y a Sarah Tola. Une façon il y a ça la émission, une façon il y a comme Melabino Makambo et Sengeli. Voilà, aujourd'hui nous allons essayer un peu de parler avec Sarah Tola par rapport il y a ma question d'actualité. Sarah Tola a été namilié il y a équipe nationale. Sarah Tola a été nabamilié il y a Karine Mokonzi, Yvette Kalombo, Karine Mokonzi aussi une fois deux fois a été aussi ami même à taba projeté mais a été aussi ami avec Sarah Tola. Sarah Tola le andimi akundola lisusu ba vérité o ya yebaki ba vérité o ya yebi par rapport à sujet oyo ezo ko poser Karine Mokonzi na Ndekonaye Yvette Kalombo. Mais avant de commencer cette émission, je vais signaler bongo que Botenir Bisso Rigerte, nous sommes en République démocratique du Congo, plus précisément nous sommes à Kinshasa, mboke l'équipe auto na stress. Tous autres travaillent dans des conditions moko ezali ya malamu te, bozo mona ke qualité ko zala peut-être ndenge bo mesana ko landa émission te ezali du ya groupe. Toujours ça il a groupe vraiment bino ba bolinga ka Sarah mingi bino ba epé bolinga mosala na ce qui beaucoup sombe la Sarah groupe ya monene koleka o ezala bien parce que o même ata mon peuple pamba ezo ko salisa ata ventilateur c'est vraiment horrible. Voilà, il s'appelle Papa Noé Mavakal Nzinga, bon séjour na Kinshasa, maman Zozo la femme de Papa Noé Mavakal Nzinga, merci beaucoup mère ba triplé et pourquoi pas Maman Déborah Lubanda, kilo ma mère à Calgary, elle s'appelle Maman Surprise. Merci beaucoup Maman Déborah pour ozone déjà Calgary. Visons les candidats Mabia Lancel Memotona Yambo, Naza déjà avec Sarah Tola, Toluka Moeto Sala, Moussala Nabiso, mon réalisateur Paulin, moi nasuka ya bamo kindi voilà. Ceux qui tozo le langage moko, mais kako fongola biso pour que bandeko va comprendre que je suis déjà avec celle qu'on appelle Sarah Tola. Trésor Kanza, Mopanzi à Déborah Kanza. Et pourquoi pas Shérif Amouli depuis la Chine. Sarah Tola, Aza déjà na plateau. Bonjour Sarah. Bonjour Tadi Ngalapa. Bonjour na bandeko nyonso baolanda biso na Top Média télévision et puis na Sarah Tola TV et bambote belé na bandeko nyonso pe o basutenanga tel que groupe WhatsApp nanga na pesi bino vraiment mbote président bébé maman Nathalie maman Mireille Edwige Kalala Pamela Kabeya Sarah Abouele Dalia Onyema Eliezer Kanou boza vraiment ebele na ba commentaire net ndé to sala boé na yebi ke na ba commentaire wala mutali bosa ya ocha commentaire makia la kumba sol beba
Célia Kinkela, en tout cas, bino nyos tout na linga bino vraiment trop, pourquoi pas na sponsor nanga, balobi Majabu Gospel. Hein, donc émission moko ya kitoko, hein, émission moko ya kitoko balobi ndeko oyo aye kosunga talent ya bandeko na biso oyo ebatamaki kasi lelo toye ko découvrir ba talent ezaka tabango lelo yo eza rare to mona ba producteur ba produisa asu batute mais Majabu talent azawana azo formé pour azo fula bana oyo balingi koyembela nzambe. En tout cas un grand merci pena Tata Po de loin, un gars bien qui boss de boss, un grand merci à toi, un grand merci à Jenny Beta, industriel, pourquoi pas na président Charles Tamboué. Maman Gina Amatomote, ma papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï, Amélia Moueba, la private de Orlando Domingos. Merci. Amélia. Na papa Diego Milito. Merci à Papa Diego Milito parce que l'émission, elle a toujours assisté par elle. Elle accompagne sa femme partout. C'est ça l'amour. Voilà, Saratola. Namoni lelo oza na attitude mon ndeti ya kimompe, ndeti ya matanga, ndeti ya mawa nini. Qu'est-ce qui se passe Sarah? Santé, ezali malamu ou tu as un problème personnel ou ezaka ba problème au bazo ko exposer bino nuit et jour. J'ai vraiment des soucis. Souci ni les soucis Sarah. Nana souci makasi. Ya nini souci? Déjà, boyeba keso mutala telamba mundu elakisa matanga. Matanga. Yango nga na compagnon bien que dans ba guest ya pembe mais toko bombango. On a penza na matanga. Peut-être yo vous informé té. Toko feli journaliste moko na média. Oza bongo parmi batu pe na lingaka. Yango moni makasi pendeza té. La presse congolaise ezali na dei. Tozolela. Soldat akoikapo. Abelaki? Abelité. Boeka liwa moko briske ba akoi. Kawa kufi. Nani wana? Karine Mokondi. La Chine plaira. Oh, Karine a kufi. Aux informés. Yango na zotu na ba question da kufi. Bamba dit. Mais Karine Mokonzi c'est la Chine soit kufa kambele mbele mukije. Donc yo ata maputa ya la Chine monité. Maputa matanga. Oh. Karine aza vivante akufite. Maman nanga ye. Na batu na commentaire babité papa aza informé té. Oh. Est-ce que moi na suka ya ba mukendi Karine Mokonzi aza vivante ou bien de akufi? Kao 4 jours en auto kende banda kufa ana morgue Kao na sens nini Sarah? Apparemment non Sarah ndeti donc on a besoin au kundola donc lo mobu mais ozo kine na biso na ba parabole la Chine babenga ngo sous la Chine te comment la Chine plaira. Ah Mami mourra et la Chine plaira. Ah t'as dit, quand on a ma page, peut-être aux informés. Non, au moins, que Karine a ça, Koufanga n'a zoté qu'à ma puta matanga. Ah! Yo, augmenté qu'à déjà ma puta. Ma puta n'a zoté qu'à vente en ligne, et ça n'a page nanga, des couleurs, et ça rose na blé. Hein? Mais comment. Jaune pesa. Mais comment Moko Oyabino a Koufi? Yombala mo bandi côté comme ma puta. Oh mais kasi no te ka ma puta to sali de to sali ba comédien ba sala ga so moko na bango akufi bazui copie ya oteka ma puta yo po côté en ligne. Ngade ana la business na yebi ke bandeko nanga ba ozana posa balata ma puta. To pona ki tisi moko. Ale yango na bimisi na zuna bimisi mbongo na na tindi ba someli nga ma puta na braza o azana posa lata uniforme jour enterrement Karine asombi. Ah, Sarah, est-ce que Ozo Koyeba Mounene pe kilo ya makambo yo Ozo loba donc à la télé? Ah. Eh, c'est quoi ebi pe mutabomi Karine te? Ngai nde na tuni question, c'est moi qui posais des questions moi. Kasi, soko ebi te ngana informé yo Karine aza akufaki babomaki et pas Yvette Kalombo, ça fait 4 jours déjà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
balandi nyonso ya émission oh je pense que nyonso to bandi ko kende pour que Sarah Tola a signifié que Karine Mokonzi a été abattue par Yvette Kalombo. Voilà. Je ne m'irai pas vraiment toko tanakati ya sujet wana na mutu nanga deux a quitté parce que mon la ligne polémique parce que sujet apparemment les sujet moko il y a trop de saleté, il y a trop de bêtises nakati. Lokola yo bandi, c'est que osuki sango bien. Parlons un peu de ces sujets où ezo ko sala vraiment terreur, ezo ko sala motema pasi, ezo ko bimisa bo sotonyon so ki bo mwasi na poulele entre Yvette Kalombo et Karine Mokonzi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Yope ozala na milliers na bango une fois deux fois na sala pe émission na yo o défenda pe Karine Mokonzi lelo yope muto liboso ya ko annoncer biso sa mort. Qu'est-ce qui se passe exactement Sarah? Kolala kolamuka. Kolala kolamuka. Ezali habitude. Kolala kolamuka. Total Akabo et Karine Mokonzi mourra et la Chine plaira. Ma meilleure amie au basali 10 ans d'amitié. Ça c'est ma question. Ko précédé ngai na noté. Kasi on lobi nanga soki na yebi likamuna kati. Yango na ningi na développer. Ouais, soki développer mais kokota na ba question nanga te parce que papier nanga ya ba question eza na maboko wa oko donke pe. Donc yo Obanga na saloma bakofi. Donc yo kende na baligné par rapport à ce que tu connais entre Karine et Yvette Kalombo. Ngala ebi Karine et Yvette Kalombo baba meilleure amie. Ba meilleure amie. Voilà. Voilà. Est-ce que aujourd'hui des meilleurs amis au basali plus de 10 ans il y a amitié à cause kaka il y a eloko moko pour moi je peux donc appeler ça un truc babiol bagatelle et bakoki koko matina ba niveau oyo batu basali 10 ans il y a amitié ndenge Karine comme na Yvette. C'est impossible déjà. C'est impossible. Parce que na ebi eloko e kabola ba master ezala eza mobali. Et soy total penda bien Yvette ayaka na émission ya lekechu. Koloba na biso ke Karine abimana mobali na ye papa mwana na ye na Dubai. Malimbisa ye. Siko eloko grave ekoka kopanza bango Yvette alimbisaka déjà parce que ba continuer ki amitié. Siko eloko nini oyo et memi bango ti na séparation ya makamba boy parce que bamso balo ba pour na grâce te non et ça pour la grâce te ce qui Yvette akenda y fait ta grâce et que Karine a sépélité à réagir nenga réagissa ki to ba chinois na ba finga ki Yvette. Je ne pense pas que yango nde ko kai ko pousser Yvette ba komati na place ba komi ba vérité komi ko bima ya somo. Parce que nga na kosala ngote hello bato za ba camarade mo ya kimukolo to na ba internet pour l'internet tout est permis. L'internet c'est en tout cas mbongo tellement ça passe mutu to alinga koma mutu to alinga somba voiture mutu alingi ba monnaie danger na télévision mutu to alinga apparaître comme bonne vendre dans les réseaux sociaux à ko trahir pe master nae pona azwa odmat. Tout est possible oui. Voilà. Mais étant que humain na kibo moto ya master nga to kol donde to zana amelia moe bande to kola na yo obi ke ngana amelia to beba na mabe to beba na ya kosaka na te ke jo na ya okoka kopekisa te Diego pa okopekisa te ba okota pete to se blokane pe ozo comprendre ba o monaka moko entre biso moko benga muninga na normal to bongisi na biso. On se comprend. To comment le roi famille parce que papa bana maman papa mo pe babunda. On se comprend. Babundi pe babeba ni pe mais suka babungisa kaka. Sko amitié à 10 ans et ça lokola boza bandeko déjà parce que bon tu moi na commune à 10 ans donc à coli déjà. Bon mais ça na ki bo comment une famille oyeba ki famille ba Karine pa yeba ki famille na mino boza o vendre sika mo zo benge camarade no bo mwana. Ba cause nyos tu oto ebi ke sala ba master ba kabwana bokabwani pona ngote sikoni ne kaboli bini. Mais nous apprenons aussi que moi qui bombanda mo buidon que za na kati c'est que qui bombande ça ya lelo que ba do la noko moko boyeka musikana récemment bon il paraît il paraît zalaka ya on a ina loba il paraît ndenge to mona ki ba publication ya Karine Mokonzi il paraît kotanga kombote soki eza ya somo et kopanza batu tena tiki kaka il paraît bazo wela ya nani
Bazo la non comment bazo la musique na il paraît mais ezara louche. Mais est-ce que Sarah Tola, si aujourd'hui bozana ki bombanda na bino bozo welela mutumo, est-ce que beaucoup se permettre beaucoup tatina ba vie privée, il y a ba parents. Parce que moi, je vu Karine parler, Azolobela, ma parent, il y a Yvette Kalombo, a même photo, il y a moi, il y a Yvette a posté pour que Baba no finga. Est-ce que c'est important pour nos sentiments, na bino et comme ma bino nulle part, besoin même ba vie privée, il y a ba papa que biso photo respecté peut-être au Kenda, au lia fufu naye, papa na peut-être ayambo nanda kunaye, papa na peut-être a pesa au mai. Et c'est grâce à papa que moi na wana o lelo yona ye boza ba master kozwa comme ko toucher na personnalité na. Est-ce que c'est important? Et puis il paraît que mobile pe bazo wela aza. Est-ce que c'est important? Ce n'est pas vraiment important, mais sauf que na YouTube tout est possible. Mais tout est possible pas aux parents. Nga finga bana nga. Webi mambuté comme là na réseaux sociaux. Na réseaux sociaux, mutu peut gagner mbongo. Tout est possible. Donc à quoi livrer au master pour balaki succès, to balaki libanga pa muzikana. To balaki mbongo mo boy. On se comprend. Donc tout est possible. To comme na temps mo batan ça faux. Nga moni na ngango étrange te pe amba liboso te talaka tout mwana gloire langi ba sekae. Ba melela ba champagne mwana kufi. Siko kofinga eza kutu jemuki na moni na normal po ebembe kutu ba seka. Et bon ko poster. Donc tout est possible. Ça ba biloko tozo encourager te. Mais en tout cas na internet na biso ya lelo ndenge ba comment on memela musala yango. Tout est possible. Comment c'est possible? Sarah bino pe boza na audimat ba chaîne na bino etale makabato balanda kabino. Est-ce que beaucoup qui ko instruire système moko boité moyen moko boité pour que biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse to luka marche moko boy ya ko tambola to me ko tika nanu ba vie ya ba famille na biso na ba vie privée na biso que to bando ko lobelaka o etalika musala na biso pe donc banda ko lier sa biso au lieu to milia na kanasima ya ba kumba batu. Et à moi pas si parce que bazo baba trop na YouTube. OK. Et belé bazu chance ya ko tanga te. OK. Pour YouTube, c'est un moyen le plus rapide. Hein. Autant au sa émission. Hein. Au channel, en caméra, sur le barano bien, au le banayo. C'est ça. Mayele yako ndengo vainanga boyo poser nga mutuna non fini mutute. Nga pe non na fini mutute. Sko mayele wane ate. Tellement baby que mentalité à ba congolais na ba africain ba se bazara na salité. Na kibota ou. Voilà. Place ba lo ba bêtise. Au monde ba vie ezakuna place ba ofinga ba soutien ezakuna ba mbongo ezo chama makama mabe ezo salama mutu tanga otala bi na mona onte Karine soko ofinga batu batala ke belé mutu to akomo copier na ye donc to tiki makama malamu toke na makamba mabe temps de la fin batu bazo préférer mabe ke bolamu sala émission ka nde tuzawa ndena zabo nana mutakala ya Karine nana vidéo na papa batu ba chelo na ba 50 € tinde na privé nga zwango mena tinda te nazwa oliepe nalia tinda na tinde lo mutakala ba fi ya Grèce tinda atindi ya lie na mona ngo sustain on dirait ba supprimer qui en par erreur ouais donc zo mona batu baza plus basé na bosoto. Soko yé l'émission moko éducatif ba otalote papa ba otalote ba otala na bango yote bango ba nango besoin te bango ba plus besoin na makambo eza ya mabe ya buzoba ozomona ke diable azo régner plus. OK. Avant ici makambo na mabe na mito abatu e batu tu balinka makambo mabe ya malamu ba olinga ngote yango na ba conséquences mutu pa otala ke so on a sali polémique te na fin du mois la réel ekate so on a fingi te mbongo e matate mais so on a cheka mo le mo ya mabea wa mbongo e kota fin du mois on s'est retrouvé atikali na lokolo wana tamia finga kana ye etikali cop neti lelo ebele cop ekufi parce que bango ba vivaka soka actualité za ba sala ka be mission ka soki actualité moko za ba bandi ko finga en désordre so actualité ekufi ba chaîne ekufi
Bongo Mouké. Voilà. Voilà, mais aujourd'hui, tout ça là, moi analyse moko que Karine a commis déjà perdre pédale, a commis déjà perdre autonomie na audimat azaki nango na internet à travers ba oyo ozo koloba été battu belé balingi moi bêtise mingi parce que tout autour de Karine, nous avons constaté que bêtise ezalaki moi makas, mais aujourd'hui Karine ne plus comme ndenge donc alaki liboso okoki kolobanine que a commis dans suka il faut changer mon sala ou aluka moyen à se repentir à senga bolimbi si de panzambe pour atamola na droiture. Karine il faut se repentir et panzambe. Tala ngala pas mon frère. Webi bana wana équipe nationale en général. Et ça là bas secret au fait bima toi on a besoin de limiter. Yo poye bien quelques secrets. Té. Ah ça na bangote. Et ana ba secret, et ana ba makila batu bakufa ba na kati. Il faut bima. Alors nga na mona ngo eza tanzambe. Le roi mutu morote entre bango zo courage à ko avouer. Tika nzamba me makambo ndenge kende. Il va kotika te faut ça la bémission pinza. Donc makambo il fait kende ndenge zo kende. Et comme il se temps nzambe parce que Karine nzamba pesi temps et belé à se repentir. À dénoncer. Parce que mutu yo kantara so na bina tiko finga nazo mobali na ozala poser te parce que ça makambo yo sala batu makambo yo sala ba vie ya bana batu banzela o leki sa bana batu nzambe na likolo ayepi oko gagner vite moi ta na poto alora mutana Kinshasa elle a rien. Oh, comment ça? Karine avec tous les succès au Yassali na Congo, elle a rien. Mais elle vivra bien à Poto, non? Qu'on vivre bien, c'est quoi? Elle a sa maison, elle a non, tout. non. Elle n'a pas besoin de me connaître. Non. Ok. Qu'on vivre bien, Zanini aya. Si vous êtes à moi, il t'est nina on a selembao. Ozo tonga yango. C'est ça, ozo vivre na au moins bien parce que vous avez nos locataires té. Tout pour cause à locataire, ozo so mama pang, ozo sala moi ba business na yo. Karine dépend que de ses fans. Parce que chaîne YouTube n'a combien de 50 000 abonnés, même si à bomba on est comme parce que nga tellement na tangaka na application on a tala babona batu tout babomba babonné mais nga tala babonné na ba nombre d'abonnés. Vous comprenez? Na vie réelle, elle a quoi? Elle a quoi? Parce que succès so muta komi na succès et accompagnera na mariage na bandaku obandi ko émerger lelo akoko za lora ba eband ouest na succès sali na contact carnet de contact au Karine azwa uyebi ke Karine mona na maman Denise mabimata na fondation te c'est la malédiction. Quelle opportunité ngana lo ba na bato bakenda ko mona mama ni mama. Bato wana soki lelo ba bongi te na vie en tout cas na kwa ko seka bato bakenda pe omona mama ni mama Olive eza okuta na mama Olive obimi pamba te wana eza ba malédiction. OK pona ko sote tadi okoza lo sara cop no mo ya $1000 tellement que za organisé oyebi ke na $1000 oyo na bombara 500 na futaranda 200 sans la ça donc organiser pendant une année et bim solo moi voilà. Alors Karine talara mta koma na niveau ya ba première dame actuelle au Melina et champagne au vanda na yi au bimi ata na fondation te. Vous imaginez quand même a bonga mkoni presque ba musicien tout ayeba ina bango azwa chance au sola na bango. Kofi Olomide asala na clip. Kofi Olomide akutanisa na Nino ya yo zu occasion même ya remona Nino. Vous êtes journaliste, pourquoi pas yamba Nino en émission et ça là yo. Ozomona ke aza entouré na malédiction. Ba fan na ye bazo soutenir ye bazo tchaye na erreur. Souka Karine ozala mabe. Mais avant akoma na souka au repentir. Sotali bien, bango tout. Bazana kati ya bondoki wana. Ba secret biminante et obima. Donc parlons que dernièrement secret mo elinga ke bima ba menasa moura pour moura mtabanda ko bwaka ngo moura na Jaël. Nye
tota akabo ba misel biso ba capture réconciliation équipe nationale. Ah bon? Tout ça kaka. Vous comprenez? Donc, bateau bon soutenir Karine, il faut bo banda kotala nanu. Karine a sali succès koleka biso tout. Bato baboya raé, bato baboya ke baba complexé. Nga boya kete. Parce que Karine a sali succès koleka bato tout na internet. Oui, hein. A koka ko saisir l'opportunité. Ebele. Ayebani na ba musicien tout. A koti partout, il y a koti na ba Brazza, na ba Kenya, a koti presque partout. Moto komi na poto zo koka ko s'en sortir te. Ebele bayaka bazara na Kinshasa wa, batangaka te bakoma na poto basala ba formation, baluka oyebe belé, bakoma pe ko travailler na makambo susu. Ndeko moi si fo lukelonga nzambe. Yena Yvette eza bombanda te. Ngai soki eza bombanda na koboya parce que Karine abimaka de ana mobala Yvette faki bakabwana mais bakabwana ati. Soki eza la to jalousie wana Yvette faka sa elango Karine depuis parce que Karine a régné ta molai. Bazalaki na ekaka. Est-ce que je peux dire ozo continuer na eu na idée na yona? Est-ce que je peux te poser une question hier à savoir que Yvette Kalombo c'est plutôt voile wana et longwe na miso, elle a vu que c'est le temps au moins que le monde va comprendre mutunini o biso to banaki kolia na e komela na. Voile te. So il voit les longwe Yvette na miso, c'est que faut que ça biso ba G ba live au sala ya lokuta. Parce que jusque là nous à lobby ba Karine te. Non abimisi ba secret Karine te. Non mais moi je vois Yvette Aza beaucoup plus réservée. Yango nazoloba. Na ba respect peut-être il y a éducation au azui et pas na respect éducation ezate parce que fingi maman Karine. Wana non pour na respect fo longola. Dia ba finga ni makasi. Respect ezate. Conseil oya ko pesa biso lobby na émission ezate makambo fayi ba sala ngona privé. Faka luka mutune na privé ba yokaneli na privé. Mais il y a Luka qui est na privé, qui déjà attaque. Ayaki ofinga déjà ba finga naki. Donc atika ko yela biso ba live wana ya ba conseil belé, on n'a pas besoin de ça. Ezata nzambe. Mais le lope na moni na ba les kechu ensemble. Yoka. Ate bimé pas Yvette te. Yebaka mutu mususu ko se révolter pour Yvette. Ezana makambo nzamba na pose fwe bima. OK. Donc Yvette ata bombi. Ata abangi soki ba menacer soki nini. Mutu mususu akoya ko se révolter après Yvette makambo yebi makaka. Suko oyo donc a menacaka bango wana azalaka nani? Point d'interrogation hein. Bango bana ba masolo moko eza lié na ba musique na nakati. Mais tout le monde peut photo moko y a Karine et leka ah ouais tambola mais j'ai appris que ezala so casting ce qui il paraît que ça casting y a ba boule d'or ce qui a bamboa yo pe ozaki informer la situation wana nazaki informer te mena mutamaele nazaki informer te na lo wana de net nazaki informer te mena mutamaele no linga na sala analyse moko voilà. Mutu soka inga kanga photo sexy akanga ngo na ndako vidéo to photo mutakala ezara mingi na chambre to na salle de bain et tout voilà. Mais photo ya Karine ezara pina libanda et la simalango et na ba pano skon ngamu na vandaka na ba ba photo bo ezara plus ba casting ya ba film porno nga selon moi naeba que Karine a sala film porno par rapport à ba photo wana wakangela avanda boye parce que on continuer parce que nous savons aussi na ba casting il y a ba mafuta il y a ba produit belé il y a beauté ya basi pele senga il faut moi ça la pena à moitié nu par rapport à obiso to yokaka voilà on continue na te mafuta déjà ils ont obligé tous à la moitié nu ba casting à ba moitié nu batala nzoto na taille o ekoki ko attirer bato lelo so bosali film porno et attirer be tension à bato la musa bato kota ba mpina na kati ya nyomi titi on se comprend batala ba mabele batala ba forme nde basala la rango ba casting selon moi kotala ba photo wana depuis bimanga na yeba ke la fille yo
signé na film porno. Oyebi na ba époque wana o Karine asala ba biloko wana erenyaka trop ngala na master nga mom comme ça benganga o Sarah Tola oza pinga ndeni ko bien ya no tokutana na cop mo boy na yepe na moni cop anguzani o déjà boy batu mo ba uti Brésil ba ye ba osalisa film porno 30 000 motumo 30 000 ah sko na ba époque wana ngapeli kemba nanu tela place au vanda ezate 30 000 sko film porno ngo ezala ndeni o photo kedanu casting casting tokendaka bakanga ba photo nu parce que ba opona so bazio ya lora nde tokenda publicité onga ça ba publicité pe moi to na za ba figurante petro donc tokenda casting ba bakangi bino ba photo etikali ba pona après ba benga na téléphone ya tozio nemo pe wana esalama nga bien il faut casting sko sola na batango ndeni o mbongo ba opesa après nga bi bambongo après wana bako salisa nga pe boye musala mo boye na suka ba futiote na zupela arte bakini effectivement nga na kenda te master nga na pe na kotsa kai babula kenda te webini basalisa bana batu ba film porno bakenda bakima notelo bazako résider balongwa dato babengisa bango baya pona oyo ozwa bambongo na bango bakima ti lelo na ebisi master ngo moni Nicolas Passi etindaka bato basala n'importe quoi parce que so baloba mbongo cash m sous lelo nga pe na za na kati ya film porno pona zali na likemba koseka te tadi pona zali na likemba nanga na tala gauche doit telanter les sika vendre des athées moi 30 000 nanga euro na cheka 10 000 anje ba betel nga kopa poto po kala to bando vie poto so na suka moi 10 000 nanga bala moko njili donc ngape na boulay na ngango ndengwana telantela mo boy sa mwana sa mobali famille pe babwaka yo nanga na salango et Dieu merci tellement nga na mayele mbongo bandaka la linga na mbongo liboso ngala za kola mbongo liboso mbongo liboso nyoso na sima ya honde salara ke to sala porno wana te alors eza batan oyo erenya ki na Congo na makambo ya kobima na bambwa oui je me rappelle erenya ki ba période wana ya kosakana te mindele bayaki bazo bimisa batu na bambwa erenya ki makasi alors ngata on atalaka photo wana na baka te ndeko nga moi on dirait abeta porno eza casting ya porno na ndimaka na imaginer te ko kozala casting ambwa bandeko botala biso nga na ba histoire vraie na nga bokanisaka histoire vraie ezalaka nini déjà bato balobake ba histoire alokuta oyebi ke soki mutu aza na cerveau ya kofonde histoire c'est kama ele makasi oui naza na histoire na nga ezoki 200 000 histoire vraie na beta lisolo ya mwasi azaka obima na mbwa na Monaco batebele bakota ngo doute soki na Kinshasa bato babimi na bambwa boni na Monaco mboka ya ba riche lelo to ko apprendre ntoka place Karine asalaka casting eza place Yvette akenda ko sala ba proposer ka pe Yvette aboya kana apekisi pe mwana mai ba proposer ka nini casting ya mbwa kobima na mbwa donc c'est-à-dire mbwa fo abeto mishipa oh là et là casting wana o basalaka bango nandimi te ki casting ambwa yaki pe casting a film porno et babimisa bango pe na bambwa parce que boyeb sabso te ke mbwa pe fo bo ponele moi so azana moi forme moi li fuendende moi tailo moi mabele parce que so tali même ba photo na Karine kanga ngwa vanda lo mbwa afanda lo mbwa donc mbwa pe faut ponele ba photo boye bo la catégorie la doc potion baventure c'est ka te tadi donc mbwa pe
bakomo salela mbwa choix po biso yebi ba choix bongo ezalaka plus na porno to ba memela patron mo boye basi bakomo kanga bino ba photo po batindela ah oza na taille bien yelanga yo aza beti est-ce que ezalaka pepe na tin na gisasa ke mutu moko boye asali ba ponela ke basi ezali mona bokia ta 10 filles dans le pangu na e autour de la piscine wana bozobinele mutakala to na kaleso apamba boleka bo abeti mbata na bafela wa fini mabele ngati na vanda ka na concept nga ba histoire vraie eza ba réalité o ba fi basala maman Sarah lobela likambo ane fungola ba fi miso neti nana histoire moko ndengwana Yvette lobitanga beti histoire makamba buladok mbwa bimaso na Karine Mokondi mbamonga mutabenga bi maman Sarah ya solo n'époque wana nga pe na sala casting na ba Karine. Oh là. Mais oui. Histoire ezoya nango nazoya na isolo wana. Na précision en place basala babima na bambwa. Na hotel wana. Abengi nga pesinga histoire. Mbwa asema nini na banzoto na bino? Siko place na confirmer que Yvette a koseli Karine teka wana. Pour na zui de témoin moko abiye pas la casting wana na ba Karine na kati na bango ba publiera des photos tellement bazaki ba star ba publier ki Karine pas zaki na média ba eko publier na fille moko sala publicité à fille nga zara pembe kitoko boy ba publiera des filles mais ba prometara bango ba photo na bango mitakale ko bimate soke bimi aba poursuivre bango na justice yango bana batu ba tikaki bakanga bango ba photo mitakala boka bambwa donc bazo ça la mbwa ba casting Bouladok Mine c'est na Karine siko yo seka na oli gana expliquer on sala mago yo seka mbwa d'abord le chien azala na conscience te mbwa agisaka par son instinct mais comment bako banosa les sélections bazo bengele bat lokola mutu talanga na maele tina lobino bongo parce que bazoba ba congolais bazoba makasi na oye biso donc bango neza na ba ebele ba ondima na bango makam Yvette pas lobité pour photo mutakanga photo mutakala na plein air ti lopango Yvette alobaki na ba précision Yvette apesaki eza vrai ba moment wana nga pe ba elanga copie ya film porno bazako ya na copie film porno ba monter za ba copie mbwa bazo yela Karine ba elaka je suis sûr ya ga lisola porno pour porno ndé il faut ba sala casting tant ba sali casting je crois ba ebisa bango non ngeza boye ya mbwa siko mbongo eze belé ko le porno voilà ndé ba mi bwaka ki na mbwa et puis bazo ba fola combien donc soyi bazo ba mbongo ebele ba $100 maman nangai je te jure $100 ana na témoin vivante alobi basala casting na ba Karine alobi maman Sarah même famille na ngai yebi likambo te mais na beteli yo pona yo ki Yvette alobi yango et andimaka te qu'à l'époque c'était Karine ouais basala casting c'est que donc la façon dont vous apparaissez devant les écrans, devant la caméra, na makambo et belé bosalaka donc en coulisses, c'est trop salité que nege bozakana. C'est la salité à makasi. Ce qu'on a, na comment mon a Yvette na Karine ba wel na bango rien. Na mon elo Yvette na Kalombo ba welité. Papa. Yvette na Karine. Na Karine ba welité. Tozaka na ta nzambe. OK. Nzamba inga bimisara makambo ebatami o babombi na mitema ba okokolo bate eziyangwana ezosabe pupu ezolinge bi momoni Karine ndenga komi baba omoni Karine ndenga komi baba siko bino bofinga biso maramba lukuta omoni maramba solo nde ezobima OK ba époque wana ba période wana papa erenyaka film porno mbwa na bakop yoka bakop balezibeni kute kalate bakop yake père monka na balar na ena bakisi na e akushara na 5 filles sans préservatif oh nini babenga ngo nini na kopa braza babenga ngo nini comment eza nini oyo basangisaka
basi belé yo moko soki pantou soki partout soki partout moi comprenez-moi na ba comme on a ba te ya kana kopa braza et kokotsa na kop bazoteka ba partie ya nzoto oyebiti ba comment oteka ba intestin ba rein bazo bomaka bato bazo ba obengisa bino voyage moko eza place boke place wanzoka ba ki oboma bino ba kopa ngo ya kanzela moko na jomo susu ya kao aoloka soko za soki na museleke te soki kamelo ya pesi mbongo moyeba ba kopa ngo te je sais et yanzela moko ba kopa ne yanzela moko ba kopa mabe wana ko ta museleke te bazo luka pena na kisasa c'est ça je vois Mundele moko azali na bo et puis mindele ngo tout ba ina bo marché bato basala ba kopa na tout ba marché et puis le fille papa j'en profite bino bae bana na bino bayaka Gishasa bandeko na bino bayaka Gishasa bafana na Gishasa so monaka mwana no mwasi uya mobali afrekantaka mingi beau marché bandal hein bon marché bandal wana mboka ba cop business obakisi mukie oye matonge zonga sima kala toyebaka so ifi ya matonge ba chel mais voilà. Bon marché bandal komeka te bon et puis ezana ba commune misusu ana Gishasa bana mibali bazaka lisusu te comment commune ba PD donc bana mibali bazaka lisusu te bilambaka tolati pantalon yenanga mais en soi c'est pas énorme non c'est ça vous devez faire très attention ba fille yo ba fréquentaka mingi ba bon marché ba fille ya mabe c'est ça je veux te laisser la parole une fois j'étais avec un ami j'en profite aussi parce que photo sungado ba tu es belé na banosala na Zaki MC na mariage mo ezala na Kasavubu j'étais avec mon frère Dieu merci Timba que j'appelle Didmen sérieux wana to bandotambola na Range Rover Dieu akumbaka moi la nuit j'aime pas conduire na silisi musala là on travaille avec le prophète Fulgence Nkusu oh lelo batebele bazomona le prophète oh azopesa ba Azo Sakola Marambo Ebele, c'est notre moto. Donc ça dure, c'est notre kouloutou parce que c'est vraiment, c'est un kouloutou à nous, Tolia, Tobi et Ebele. Tolongwe Kasavubu, to commis déjà Erne Sisi Moussala Nanga, ezala 2 heures du matin comme ça. Bana moko bengi biso, ce sont nos filles, il y a agence parce que moi j'avais une association Oyo nabanaki ko encadré de jeunes, les jeunes et du genre cinéma et tout. C'est comme ça que j'étais un encadreur ya ba gentil lelo ngana sala kango. Ba bengi biso no papa. Toza na bon marché, na nganda moko za na bon marché na et ça la succès makasi Sarah. Moi je les ai dit nga na komaka bon marché te et nata oyo et surtout na banganda na kota na no bar te na kota boîte te tout et je ne saurais pas donc arriver papa s'il vous plaît ezana batu moko baza awa bana besoin na bino ce sont bano penga na bike baba na ndako Sarah na ibsi die to démarrer voiture OK c'est que nga nazo ba Dieu merci est vivant to que nous lukaye à témoigner à démarrer range butu wana to beti pas ngana na telmisi parce que moi je l'habitude on a si sindeti banin ba veste tchanga mulunge on a longoli nanga veste na tikali na t-shirt na lati na lipapa na se to kiti to kita wana to kita kati ba 3 heures ou bien ba 2 heures na ndambo Sarah onga na mona na misu nanga na loba ke no vie ezalaka na butu kena moi et salanga mawa donc nga et salanga mawa Naïpsi Banana, s'il vous plaît, vous devez rentrer. Oh non, c'est notre frère, il est venu de l'Europe, anniversaire nanga lelo yango abimi sibiso amemi biso awa. Ngapse me bo fandi ndenge nini comme ça. Na sala 5 minutes té. Donc makambo o yozoloba ya bo marché na o nga na mona na misu nanga. Nazo confirmer que kwa wana eza na mabebele. Bande konanga tolula mokilio te na makambo nango. O nyonso ya mokilio ekoleka nango. Et il y a un temps yango balobaka la vie est au singlier. O nyonso to salaka et biso to kenda kolala to lala biso moko na yango. Prenez le temps. Prenez le temps. L'argent c'est rien, les habits c'est rien, les voitures c'est rien. Luka o sauvé bo moina yo. Bon marché, j'insiste, bon marché wana. Bandal ba quartier ya mabe
mabe. Et puis, Moukie et Komiko Yana Kapela. Vous devez faire très attention. Bana poto, ngai kaka Kapela, ngai kaka Shaba, ngai kaka Bon Marché, ngai kaka... Vous devez faire très attention, le mal n'est pas loin de vous. Voilà, donc, entre parenthèses, il fallait na pesa par rapport au Saraba na Kyolo. Donc, voilà. Et régna ba maman ko biloko na tout régna nzela moko. Et puis Sarah nakatate RK ba moni Range Rover et Kitty, des jeunes mombo ba Kitty. Tu sais que bazo ya lokola omoni ndezalaka ba fongoli porte. Moi ni mo soit mbula et zobeta. Ah ouais, la bakota. Bordure et zalaki. Soka bo bukika bordure wana ndenge mai donc Sarah. Moi je les ai dit mais exactement c'est quoi bozo lukanini, bozo tekanini. Yes Christ. Donc ayebina noté range wana et komi wana ndenge nini est-ce que eza yanga ite donc pona ya moni que non, il y a tout. Vous devez faire très attention mes frères et sœurs. Voilà. En tout cas na ebisio et ça parmi les analyses dans ça parce que tawana et puis tawana ezaki marambo e banda au salamake ba agence ça va fier bandi le terre au moins la jomoro a eu ça ngana agence ngana ba fi nanga pour la publicité en même temps agence wana eza pour la publicité en même temps pour la makamusu oui ba période wana pe renyaka jomoro bimara utakindo jomo utakindo ngapa komelanga aluka batu na Facebook ta nganzamba épargner na mambe belé na za na via passe mais nzamba linga na kota mambo tuté ayeba ki ozana besoin na nga un jour voilà malinga ina leka na mona vie wana akomela batu na Facebook soza kitoko amoni o aspect akomaka ba akomela nga na Facebook ah ça va bien atinde yoka ba crédit atinde la nga ya ba $50 ya Vodacom parce que crédit à $50. Je t'ai envoyé les crédits, tu as vu ce qu'on a signifié $5 ou $50. Parce que tellement pire qu'après au monde on a qu'un cabine mo boy ba retirer ngo ya 40. Parce que ngaka ya 10 ba pesinga moi mkie na maboko. Ka bimisa ba crédit bongo. Ba je me suis singa bi ah pour no senga ngambongo te. Ozana M-Pesa nga bina na ngote yeb ta fungoela nga M-Pesa mbala liboso na vie. Na sim na yo. Ozana ba M-Pesa nga bite na yo kaka mais na sala mais kende kasi komisa de bibisa ni na osala M-Pesa na otinde lombongo mo siko wana M-Pesa bandi. Eza nanu na ba réseau misutu zaki kana réseau. Ka M-Pesa. Ba na kenda Vodacom. Ba fungole linga ba fungole nga ya compte amukie. Excuse. Atine nga $200 riboyi. Abia ba fungole na compte amukie. Bon non. Abadoti atindi 50, lobi atindi 50, lobi pa ina beto atindi nga 200 mais atindi ka ba 50. Jour moi benga anakini. Ah na utikindu na anakini to mona na benga na hotel mo ezalaka na suka gare centrale. Béatrice te mais na elo mususu koto. Bana Kishasa babanga ka pe susu do hotel te nzambe na ngai. Na banga te na kenda ki o. Et puis nga na ok na bulke na zui na nga jo na nga mo bwa na kindu ane mo villageois mo boye. A libérer nga ba miki. Ba le cannabis na zo ya na boule. Na ya na boule wana batu ne ba ka kosa batu ba hypocrite ya ngwana boule lobi. To le cannabis nga na zwala. Vous comprenez? Ba poto comme de osola na ba téléphone to message na. Vous me levez moi temps. Na ina komikuna ba ya mbinga yi omela te ba ba servir ngate ah na ina osala kaka une semaine. Ba to vandi to bando seka wana ba abando che la na télévision. Acheli ngana opo no ba PD. Mutu mo boye na do monate. Acheli nga po no ba PD. Alors on a ba PD acheli nga ya ba fi. Atuninga. Tu trouves comment le film qu'on vient de suivre? Ba film rapport sexuel ba fi na ba fi na ona onto chelo ya ba garçon na ba garçon. Mais c'est nga bi bon. Ezara na sentiment soki mutu aza na kati ya makambo wana. So yo ozana na kati ya makambo wana to mona ora filmer et ko engager na ngoyo te. Oh moi tel que je suis là bon, je sais pas. Moi je sors pas avec les filles hein.
Moi, je sors pas avec les filles. Nangana proposé yo. So ozana garçon mo yebi ya bien. Oya ozala direct na coucher na donc ya nga comme ça nga pona ina lukela ke ba garçon abimana ba. Et puis eza musala opé ba tu belé basala a dona gishasa. Ba mise kutu ba osala ngo ba teka ba. Ebele. Na ba journaliste. Oh. Ebele. Et puis bino kalate tozo sa la bino bosolo na chronique. Tika. Bozo bebi sa ba via bana ba tu ebele to sa la bino bosolo na chronique. Et ezape na ba chroniqueur musus yo ba futaka yo et pas ba prêtre. Mbongo na yo do yaka à travers batu mo boye. Osala ka musala nini. Et puis to bi ke muto na suka zala ka muto aboye. Bosolo na chronique kalate. Donc yango zo mona lelo ba jeune tout bazo envier akoma kaka. Ebele ba koma ka Sarah nenga zawana fona koma loko Sarah ya oyebi banzela Sarah lekete emsuna simba kisi emsuna la na nyena butu meyo ngo koma loko anga est-ce que ebi batami na sima mkongo nanga vraiment na ebisio joana lo bana nga boye nga bimana nga na ba fite ndoza na totikalini to bimate kolobela nga le lokote so zana master no mo ya mobile yebi ki akondi mabimananga benga e sola na e prix nyosto olinga no pesa seri wana bananyo na bananyo yo ye baba ngona no te yoka alobi na nga isusu po wana bne semble nga difficile calcul wana abina nga suso so po yebi momi mo pe a bien aza lesbienne aza pe na mobile na ye ubengisi pe bango ezalwa de couple ba PD couple ba lesbienne yoka na tuninga bisko abina nga sope yo mo posano lesbienne benga ka mwasi na oyebisa ye lelo rode o fute mbongo na pesa tout na ye o fute combien mbongo ngam na o fute donc ezabo afuti yo afuti mwasi na o afuti pe PD o ya ko bimana ye. Mais siko donc siko na mwasi sentiment na ye deux années yoka yoka te mon client na makambo il faut des couples à part ye na mwasi na ye ya PD il faut ye la des couples wala devoir za pesa faut ye des couples mibali o ye pe basi skoyo caméra ezate yaya a cause ba téléphone na bino tout pour assurer bino afungola coffre na ye moko wana akotisi na ya ye na ya biso to akotisi mais a préféré vendre tala na le roi film. Est-ce que Yosko Mituna a gagné ni a tala ngo loka film donc bino bozo sala ye azotala na ye loko la film esengone ngwana pas au foot bino ba ata bo cheba 500 ba 1000 a pia sko ngape na bando Mituna sko ye a gagné ni. Bon, PD na ye wana ba oke osala bango mbale wana ta futie intérêt za ko sekate intérêt sikoyo ya bango mibale ya couple wana ya tali intérêt za nini baza bato bazo travailler pour na diable ko détruire monde ba via bato voilà. Donc tango ya okotsa bato na ki PD na ki lesbienne ndengwana ye azo mata akolisa misala satana yana mutu mususu a lesbienne te mais soit yo kike yana place mo bo so bobimi basi na basi ba pesa mbongo achene mutu pona ye donc amoni que facilité ezali mais ozo perdre si vraiment tango ya vandi bino bo sala parce que tant place rapport sexuel et sala mara l'esprit se communique kaka ye arobi mana esprit a se communiquer na banzoto donc oyo bino bo bando sala e kozala binoté donc c'est plutôt c'est le monsieur nde dans bando sala na muté sala kati na bino ya vandi amasa abimi déjà babenga ngo incarnation a s'incarner na banzoto na bango asa de akuna na bango mais yo muto vai na yo akozwa bino pe ba temps ebele afuta bino mbongo nyonso tu bo senga eza makambo basala ba Karine ba o photo a Karine Bouledoc mine elle te va wana ba ola sa photo a Karine ko sekate et pas mboa Bouledoc siko sa choix mboa pe aye do bimsilo le motali alobi non parce que moi ndima ki asale
Le monde touche à sa fin, mesdames et messieurs. Pas ces amis. Voilà, c'est le temps de la fin. Voilà, Sarah, s'il faut conclure dans ce sujet où il y a Yvette, parce que je sais que toujours vraiment tant ébélé, il y a Kolobelango, les sous-sous, parce que Lukana na mené de marche moi pour na Lukamo et okuta na Yvette, tout ça là na Yvette émission, ou soit na la paix émission Tena Yvette, parce que elingi pe golobate que non lokola actualité ça, nous devons toujours aller pour tourner des émissions na moto, peut-être aza excité na kanda, peut-être pour parler avec Yvette en face, parce que la famille Kalombo mérite d'être respectée, la famille Mokonzi aussi également faut la respecter, et surtout dans ma camba ça la toi on a besoin en monter Karina finga famille na ya finga famille à Karine, on n'a pas besoin de ça beaucoup ndolé auto oh mokili a ngo besoin on nzamba na posa batu ba découvrir non bo pesi biso ngote ya ngoto luka. Voilà, donc c'est comme ça, et surtout la famille Kalombo j'ai tellement Nazali n'a pas rapprochement trop tosola vraiment trop avec Yvette, puis avec Jolicia. Sincèrement, c'est une famille où ils ont mérité respect. Et puis, le papa qu'on est en train de toucher, sincèrement, ça m'a beaucoup dérangé. Un papa pasteur où son nom, il faut la salut, peut-être c'est déplorable, hein, mesdames et messieurs. Côté Yvette, moi, je n'ai jamais vu place lokolo ya Yvette et à l'aéroport là. Tout ça là, na Yvette ba émission à la Tabilamba. Nana salana émission ya mutakala te pona mona place ba nkusu mais Yvette une fois si je me rappelle bien na salana émission et pas naie alata naie azala kutu makolongulu je me rappelle on était avec caméraman nanga Mike Ken Kalala tout ça là émission na nanda kwa benga tinanda na mona place ba nkusu donc bimate mais le reste on eza ba vérité na bango donc franchement te ba salité wana tout se respecter aujourd'hui to comme na Chine na États-Unis et eza nango solution te parce que suka nango boko suka na nzela Russie li sundeni ngoma kambo ngo na eba ngote Russie li sundeni tout na Paulin Russie li sundeni Sarah Russie Poutine ngaye nde de yonde nom de Dieu yo komi Poutine comment expliquez biso non au moins il bagé wana bonga ba service ya saleté wana on n'a pas besoin de ça yo siko ba ye na ba po bango mbaende bazana so ba lobi bien te ngana on s'en charger na bango po nzamba na posa makambo o ebomba makebima il fait bima donc ndeza bongo ndengeza boye mais Yvette déjà Betty Karine a koufi déjà. Tous là il a ce programme à Matanga. Attendez, dans des aboués, la grande puissance mondiale, la Chine aussi peut à comment la puissance. Chine peut parmi, mais moi les États-Unis à soupra. Donc azali kolo ya Chine et yo peut Russie na côté guerre comme na Russie naza suna ba irakien nanga na Russie na pe na Irak ba irakien wana nde batu te ba terroriste donc ba yokakate na Russie ce qu'on a vanda en paix mais ce qui m'a bé koti nazonga Irak parce que ozana ba missile moko ezana Russie wana yango ka donc ezanga ka États-Unis pour aller comme place na boma seconde yango na lobi soki bango po bango balé ba grande puissance ba pays mo eza na puissance alors soki ba gérer bien te moko akwesi muninga te Russie mbala moko ye na fungoli ba missile. Merci mesdames et messieurs, c'est comme ça que émission na biso toujours lingato kabwana awa na Sarah oko ça la biso moi mise au point moi au clôturer ngo moi mot de la fin par rapport à bandeko nyonso bazuli baku ya kolano moko alilo bien qu'ils a makamo ya pasi au latipena noir eli kolobaki ozali na mawa ozali na matanga bama putape soki numéro contact ezali au PC pour que les gens baye ba kobenga ndeni bakoyi kozwa bama putawana et voilà. En tout cas, bandeko nyonso bo tala ngai tout ça na matanga ndeko na biso moi si la guerrière na biso moko ba soldat ta makasi ba uti bongo kwa battre makasi pas Yvette Kalombo au corps na eza siko na morgue
mais tokozela programme matanga et pas Yvette Kalombo. Yvette Kalombo tika koyela biso ba émission ba conseil parce que au début bosala ki conseil na privé te, au début bokanisa ki 10 ans d'amitié te boya ki na ba clash. Alors makambo e batami pesa biso yango. On a besoin de ça. Ngana lobaki pesa programme matanga. Libulu a Karine ngamona kosomba. Enterrement na ye, c'est moi qui va faire ça. Il faut akufa to enterrer. Nini ozolinga ozongsa oyo erba kanga ki yo ya Amélie Champagne mais Amélie Champagne merci pour ça nga rappel na bande ko belé et batu musuba bosa na mbangu ba komela nga osara po nyozo kota mamba Karine bima na makamna ba non Karine azo faire partie na bateau yo ba prédita arrestation nga pe ba prédita poison nga. Alors ceux qui n'ont pas la mémoire et na téléphone nga mususu na osenga ba pesa ngo ba tcha pourquoi na posa bakunda Karine. Karine non bakangi ngate. Karine a prédité arrestation nanga. Nanu baka ebima na bata falite ebima na Karine. Nanu bakangi ngate. Karine a prédité poison nanga. Yoka ba moi bimisa. Ata okota prison obima na ebi batu combien bakota na prison ba bimande bakota rate bo mona pasteur Coutinho le lota bima lo roi kizengi. OK. A prédité poison. Alors, c'est qu'à faire partie na bateau yo, basara li kopa ya sala nga mabe na kati ya prison. Yangwana na bi ba mi balé na kolimbi sara na vité, Karine na Angelica. Tim Kolo Yesu na remona en face. Abi Sara limbi saba. Tu es un enfant de Dieu, émission déjà comme une souka au pesinga sous suma. Naza mwana Nzambe. Omoni ba prière kala to banda sala Nzambe limbi saba nguna nanga. Nzambe ko boma banguna nanga te ba mon élévation nanga. C'est faux. Lelo il faut senga liwa pona banguna na pour vivre à l'aise dans vie. Sarah Malembe. Je contrôle mon plateau s'il vous plaît. Émission Ekomina Souka. Émission Ekomina Souka. Le pardon est une puissance qui libère. Makamba papa biso utoya. Sarah. Est-ce que yebi biloko Karine abimiso yebi combien d'émissions Karine a sala? Est-ce que bois sur ngana robi ki sa Karine? Les vengeances toti ke la ngonzambe. Karine. Toi na mukili, toi na monde média internet et églises te. Non, vengeance tiki la ngonzambe. Te nazo venger te. Internet au vivre quand la carte internet et églises. C'est que voilà, Sarah, tu sais oh yoza lelo. Eza ni volonté à papa, ni volonté à maman, ni volonté à yaya. C'est le bon Dieu de Moutalobi, Sarah Yosa Nengoza. Mais Sarah, si au fin fond de toi, tu as encore des choses qui peuvent encore bloquer la bénédiction, et Rosala, malamote. Fais passer tout. Yoka, na fin fond na bomba relo, tenga batu tout basalanga mabe na bimisa bango parce que na ebi parole de Dieu. Sorozo bomba mabe abatu tozana en abatu et ko freiner lipamboli nao et je vis pas comme ça. Mais na métier na biso loko internet ezaka église te. Oh muta seme yango azo moissonner donc Karine obukaka o alonaki. Oh ya salelanga. Oh réseaux sociaux mobimbe sepela na. Obi prison za liwa. Place à passe makasi. Liwa nanga c'est tout le monde internet mobimba. Tout le monde te. Surtout tout le monde parce que ceux là batu baki pour ngata musoza yo moko sans compter ba membre de famille to mobile nanga to bana nanga mais surtout bi na musala na biso na média c'est tout le monde sauf peut-être toi bazaki pour sauf peut-être pe batu ba travailler nanga mais nyonso batikali bazaki pour wana eza liwa nanga vous comprenez sikoyo mokili tellement à tour nzamba arane juste. Et lelo la Chine pliera la mort de Karine. Retande nzamba humilié na meilleur ami na pendant 10 ans. Vous imaginez comment nzamba humilié moi sur. Alukele munguna musikate o balia na ye. Poi abambi abetie kao. Poutine ye wana za na katikati wana osaba travail tout. Donc yondo zabu oyo e kobimate obeta. Il faut moi quoi isa muninga, Yvette asabomi. Alors Yvette a celle sanenga ba jeté abimisa programme matanga ngana sala enterrement parce que ngana sombi ba maputa nga pona teka nazwa mbongo. Alors asombi sisanga ba maputa ofelete il faut acha programme matanga. Oyi programme matanga ezani. Ba vérité nyonso ya bombi. Et na suka nango. Asomba libulu. Oyi ko somba libulu. Ndeni. Baliwa batu o baboma.
bato ba sacrifier zela bango pe ba sacrifier bato yaya ba secret ko bima toza ate bibi na mno Karine te ate bibi na mno ka Yvette te et bimeza na mutu moko obima pe susu ako se révolter makasi kanga data lelo makila bato ezoganga c'est vrai bato bazolela ba famille ya bato ezolela bato bakufa bato bazala sacrifier bato bazala initié. Voilà, Tokabwana. Tokabwani. Poutine. Yaya. Mesdames et messieurs, voilà, c'est par ici que nous mettons fin à notre émission. C'était Sarah Tola na micro Tadi Ngalapa. L'émission a été réalisée par Paulin Monasuka Yaba Mukendi. Merci beaucoup pour Moussala Malam Oyo Outuko Labiso. Je dirais un grand merci à Viso Lekandi Mabia Lanselme, Mama Zozo, Papa Noé Mabakala Nzinga, Mama Deborah Lubanda. Un grand merci à Bandeko Nyonso Bukolanda Biso. Mais ici, je suis touché. Yvette, regarde ta famille, regarde là où tu viens, regarde Ndenge au vivre. Et regarde Banzela Onzambe dans l'Ekisio. Voilà, il s'appelle Paulin Monasuka Yabamu Kendi. Il fallait tout Kabwana Awa, mais on ne peut jamais se séparer comme ça avec Saratola. Je sais que Saratola, elle est parmi Bandeko Yabasi. Balanda bango mingi. Aujourd'hui, Sarah a tikane ba clash, Sarah a commencé à la musala na yendenge donc à salaka, Sarah lelo bien que tout mais Sarah a maison gisa na nzela a commencé à la musala na ye et comment peut ko sala biso misusu besengo. S'il faut te poser une dernière question et yako yeba conseil nini okoki kopesa et pas batu o bazoko croire na Yvette Kalombo jusqu'au jour d'aujourd'hui na batu oyo bazo continue toujours kondimela Karine Mokonzi par rapport ya bamakambo nyonso ezokoleka conseil na yo ekoki kozala ndenge nini to koki koloba nini na bande kwana nyonso. En tout cas, merci beaucoup Tadi. Na oloba plus côté Karine. Mais et bongo Yvette oloba. Na oloba plus ebele côté Karine. OK. Bandeko ba otala ngayo moni Karine aza muto a sacrifié déjà vie na ye. Elle est consciente qu'a sacrifié vie na ye, elle est consciente que nga vie na nga na suka awa. Yango makambo ana salaka, asala yango po miyebi. Et alors mutu mo yebi ke ana sida. Aho bimana basi en désordre, yebi ka rané de ana sida, un jour okufa. Vie à Karine. Ils allaient sacrifier par Yemoko. Ayebi makambo sala, ayebi ba place à Kenda, baby sa vie na ye. Akoma siko motema mabe. Akoma koluka ko ramener pe bande ko mususu kokotsa bango ba boma pe vie na bango lokola ye, ba se retrouver lokola ye bazonga maboko pamba. Yango nazoloba na Yvette Kalombo. Il faut réfléchir et sous bien. Karine a kobalola on a poto. Et pour l'instant, eza Karine on samboite, c'est toi Yvette. Parce que Karine a sa sambo na ba angle tout. Muta uti komi filmer ma belle et moka ningisi aboa kedi biso. Ana tina na ngote po ya bo ma vie na ye donc ayebi makambo asala po na bomo na ye bi ke ngaye ko simba na ngo lisusu te po alingi ko sambela pete. Pour soka linga ke simba anga kende ko lukelo nzambe akene na ba plaireuse asala ba repentance aluka délivrance sa vie na ye alingi ngote. Yango moni Karine azo baluka azu mobalo atiki azu mobalo wana atiki alobeli musicien olobi afingi lobi kuna azongeli musicien ngo aposter lobi kuna salibo. Vous imaginez mon tafinga ba musicien à l'occasion de rien, mais lobi kuna so aposter ka musicien ngo na ba fan na e ba lengi bazongeli na rapidité batu tout bazala entouré na ye so balukelo nzambe te ba obimate. En elle-même, c'est une sorcière consciente. Alors Yvette, oza maele, lobi na landi o lobi ke na okota na buzoba na ome na kimayele. Ya sangisi maele butu na ya buzoba. Ya sa boma réputation, aboma vie. Yo peut-être on a besoin, il faut babala yo. Il faut vendre na foyer botabana. Oza la famille na eza respectueux mais okomi koluko baluka na ye
Lokolo komi koluka moni réseaux sociaux ko sa biso tango na kenda prison na kenda nga moko we baka mais tango na zo sa ba live na otonda na batu sara to ko soutenir yo to ko tika yo te tango na côté prison na kenda nga alors bateau bazoya na ba live na yo Yvette ne lâche pas l'affaire Yvette ça la boy Yvette zongi ça Yvette il est qui ça maman et comment trop tard hein awa yo bandi guerre na moto ateka réputation oyebi ba fort Karine en bando sala yo zo mona le rose détruire réputation Karine oh Karine réputation c'est beba attends le bala na ba bula doc et kene wapi et c'est ko saleni mais si ko Karine elle va travailler pour te détruire ou rejoindre na liste wana ya baso baza tina te abebi sa réputation na yo conseil na zaina okayangwana. Voilà, il est temps, Yvette Kalombo, tu as compris maman, il est temps, Mebimisa, il est temps, Mebimisa, et n'a copé sur même ta conseil, s'il faut même arrêter avec des lives, avec des émissions. Au Sali Oyo et Sengeli, Mokili doit comprendre, Nzame doit Limbisi, au Tiki. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Donc, on se très prochainement pour une nouvelle émission, pour un nouveau numéro. Et puis pour un sujet, Moussou Sika. Merci. Bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet.